Bonjour, bonsoir chers internautes. Bonjour bandeko balandi ya émission Nabino ya biso les artères de Kinshasa. Merci na babone na biso nyonso bomesana kotala biso et merci na grand équipe mobimba ya 3 Exa Production TV, ba caméraman na biso, ba monteur na biso. Merci merci à vous, pardon. Et merci na ba fanatique na biso nyonso oyo batala ka biso ba abonné na biso nyonso ba mesana kotala biso. Merci à vous aussi. Et naye kwa no sebino et lelo bipa wapi 3 Exa Production TV et Kitibongo. Toye précisément awa na Mbinza Delvaux. Mbinza Delvaux ezali parmi ba quartier o ezwami na commune ya Ngaliema. Ezwami na commune ya Ngaliema, toye to situé quartier Mbinza Delvaux, toza na commune ya Ngaliema. Awa bozomona toza na avenue Lalou. Lalou oyo kaka Lalou. Avenue Lalou yango oyo et toza na avenue Lalou et yango oyo awa bozomona toza na avenue Lalou. Vous avez comment ambiance à la rawa. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à coup à tirer. Dans la Lalou, tout bozota la biso dans la Lalou. Pour comprendre ma quelle est tellement musique donc moi que ça la trop commentaire vraiment exacté. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Yakanayo. Pour comprendre que Lelo place toujours tourner avenue Zalina tellement ba sonorisation biso et maquiller la musique et simbaraté biso awa donc na rappelé bien lisusu tozana Delvaux et tozana Delvaux et na commune ya Ngaliema et précisément na Delvaux. Merci Nabino tout va s'abonner à la chaîne Oyo Bolanda mission Oyo les artères de Kinshasa. Merci Naba fidèle nyonso. Il y a 3 Exa Production TV na émission na les artères de Kinshasa. Merci Naba abonné nyonso Oyo bozalaka na biso awa nyonso Oyo botalaka biso boyemaka botiaka commentaire. Merci ya bino ya trop bozatel mebele. Là je salue directement, je vois Papa Gaï
papa na biso Gai Kalamabi aboma soldat wana mana moni molandi minene ya émission na biso les acteurs de Kinshasa et na moni pasteur Jean Didier Kunda. Ah, mon papa depuis Texas, merci beaucoup et pour votre soutien. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole wana tomoni ya biso ya palais Patrick Bokolomba Mpela ya Bakolomba Patrick Bokolomba Mpela ya Bampela Patrick Bokolomba sali na yo vraiment sali biso bien et sengaka neboye nde pesaka biso lisusu ba force mama Bijou Mabuta na Irlande pesi yo suba mbote belé pourquoi pas na yo mama Wivin Lukunga te pesi suba moto belé maman la biso Wivin Lukunga et te pesi suba moto belé maman chérie pe na palais maman Marie chérie bonne guérison à toi babi oza toujours ya nzambe bana nzambe et zalaka bongo za nzoto bonne guérison à toi. Merci Nabino Boyota biso pourquoi pas yo selele nzembela kufumu mbangu mwana gal place à Bara na gare du Miding na pesio ba mbote J3 de Bruxelles Jidikaeli Pumbu ba mbote belé. Merci Nabino tout Boyota biso maman Magui la donna Gidiston maman la Chancel Mie là aussi je te salue depuis Belgique. Merci et awa bongo toujours continuer tozaka toujours na avenue Lalou. Voilà. Nous avons toujours na avenue Lalou. Merci. Et Nabino Batboebi Lalou te. Nous allons découvrir ensemble biso Nabino Longo. Et Nabino Batboebi Delivote. Nabino Batboebi quartier Kundate. Nous allons découvrir Longo. Nzela Moko Nabino. Bozomo Nabino Moko avenue Munene. Tozo Kitakaka. Toujours l'accès vraiment côté au peut moni batupé et quand même baza civilisé et toujours mon amour vous mes ali ambiance ali et vraiment donc et ça quartier moko très kitoko toujours na commune Ngaliema voilà toujours na commune Ngaliema. Merci beaucoup voilà. Merci beaucoup, tout ça toujours dans la commune Ngaliema. Merci Nabino Bozotala biso, merci et mois de février et ça la mois moko ya malamu Nabino tout, na ba fan na biso tout, Nabino tout bolingaka biso, so peto lingaka bino. Donc voilà, to le labino à toi, balobi aimer, partager, commenter, liker et aussi la biso bien. Et ça biso ba remarque ni no mona en 2023 na 2024 pardon et protocole jeune en 2025 encourager biso na musala to sala ki na 2024 pour te travailler sous dire na 2025. Donc merci et numéro na biso zawana au tout moment ko kiko benga biso ko komela biso et ko sala biso bien ko tuna ba question ni tuna donc répondre facilement, gratuitement et que ça la biso force na biso. Dena le baga force émission na biso alors faut bo bengaka. Donc bozo benga biso bozo commenter bozo tuna biso ba mituna et zo ça la biso toujours force parce que to tambola toujours en pied ndenge na bisa kabino
totambolaka toujours en pied, totambolaka ba makolo na ba saba moi. Merci na ba oyo bazokanisaka biso. Nzambe azongiselaka bino lisusu ebele mpe ezala ya suka te to ya liboso te. Merci na bino mpe bato bozokourageaka biso. Merci na bino mpe et vraiment bon continuer toujours kozala na biso elongo. Et donc voilà, et toza wana toujours. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Merci na bino to bozolanda biso et na yesu ko rappeler bino toza bongo na commune ya Ngaliema. Toza bongo na commune ya Ngaliema. Précisément par référence Lalou Beliveau. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Merci beaucoup na bino tout bozotala biso. Merci na abonnés, merci na fanatiques, merci na bino tout bolinaka émission oyo bo continuer ko s'abonner ceux qui non s'abonner continuer s'abonner et ko sala biso bien makasi bisusu ya ko leka mingi. Donc un grand soutien na biso ezali soki bozo commenter biloko na biso, soki bozo benga biso bozo poser biso ba mituna ba question. Biso peut toujours répondre bino. Bon, problème il y a les site moroboy, nini benga biso. Toujours lancer peu message na ba bonné nyonso. Oyo batala ka biso. Ba fan na biso batala ka biso. Nabi ke boze belé, mais belé ndango musu bo hésitaka ko komela biso, bo hésitaka ko benga biso. Benga biso to baka numéro wana to chango pona mutu nyonso. Ezaka numéro ya Guy Kalamabi te aboma soda. Ezaka numéro ya pasteur Jean Didier Koundate depuis Texas, Mosel Nanzambe solo. Ezaka numéro ya mama Wivine Lukunga te. Ezaka numéro ya mama Bijou Mabuta te. Ezaka numéro ya Patrick Bogolomba te. Eza numéro ya batutu bobenga biso. Et tout solo la boye bokotaka na karo na biso et ko sala biso bien et bo soutenir na biso et ko sala biso bien makasi. Vraiment tozo continuer tozo mona ke tozo kitaka
Tozokita. Merci na bana Delvaux, merci na bana Lalou, merci na bana quartier Kunda et merci na bino et tozana mabele na bino bo aimer, bo partager ba natif ya Koto, ba natif ya quartier, ba natif ya quartier oyo. Bo benga biso, bo commenter, bo liker et bo sala biso bien makasi vraiment. To moni to komi awa to découvrir arrêt parking, to moni érosion, faut te faire découvrir bino érosion et begenda wapi. Voilà. OK. Wow, ezabouyi. Si. Dawa e bukana. Ah. Nyawa ne bukana. Wow. Wow. Dawa ezabouyi ko bukana. Donc wow, ba terrasser tout poya. Oh, quelle érosion. Wow. Donc des okoya malem do bomona ba terrasser ya kala yango banda ko belé mais mama. Donc vous avez une terrasse mususu yango wana la se ta ba clôture terrasse munene nyonso et bukana banda ko kei donc voilà tala munene érosion. Vraiment merci beaucoup. To komi to laxi bino to zongi to banda soko kota siko ba veni nebi ke boze belé bozela bana ba veni. To banda soko kota siko ba veni. Voilà. Wana to laxi bino to komi na suka wana lalu to laxi bino ndenge nzela e kabwana et voilà et siko to limito banda kokota siko ba veni bengaki uponga oteka yango parcelle à vendre yango ils ont 28 mètres sur 40 awa na Kinkole so komika na château d'eau otunika avenue Djika pomoni bino espace ezali yango yo espace yango ezali botungisaki trop yango yo espace eza soko lingo sala salle de fête soko lingo sala flat oye yango yo awa nyonso tu bomoni awa yango yo mobof Chai Clément mobof Poupon yango yo donc tozokende ndenge ezalaka kaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 donc yango wana donc eza déjà cadastré mikanda nyonso tout ya lete ezali osepeli nango ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana tokei tovérifie makambo nyonso tu soki oza na avocat na yo aye totali bamakambo nyonso tu mikanda cadastre ezali toke na commune na bureau quartier donc yango oyo 3 d'exa bandi makambo na ye makambo yango ebandi awa toza na château d'eau na Kinkole bomoni avenue Djeka frontière ya Baumbu na Djeka yango donc oyo yango oyo botunaki nazala besoin pango na Kinkole tobisaki ozela yango oyo omoni terrain yango oyo obengi na numéro eza wana okota contact na biso tokoinforme yo makambo nyonso tu ndenge ezali omoni eza bien clôturé bomoni quartier ezali bien érosion eza te mabulu eza te donc so communiquer na Kinkole okiti kaka na pont wana na pont na virage ozwi kaka moto olobi na mwana moto tikanga na château d'eau ntango okomi na château d'eau wana otuni kaka avenue Njeka eza wapi
Oui, la avenue Njeka. Oui. Bon. Awa siko. Namoni. Namoni ba ndeko na ngai awa. Okopesa ngai kombo nani? Kombo na ngai Augustin. Augustin. Kamba. Oza ancien ya koto ya quartier yo bien ndeni. Toza biso ka na quartier o. Bon tomoni kolo lupango ache lupango ya vente ndenge ezala kaka yo toko pesa biso éclaircissement lupango eza na problème te. Te eza na problème te tomoni problème eza te. Donc bino nde bovanda ka problème eza te. Donc boyebi pe mukolo lupango bien yo mtatindi biso donc tokutana na bino pe bana quartier to bimeki pe ko se renseigner pour le pango ezaka po somba faut tout nan to mi ko tout na pe bino bobi bon problème ezate boyebi pe ko le pango très bien boyebi hein boyebi très bien on a donc bo assurer biso ke problème ezate bon papa kombo nani kombo na Jansi OK donc bio boyebi ko le pango très bien les conflits ezate nini ezate donc ngande na zawa makambo nyonso na yebi ikambo moko te eza ya mabe. OK so mutalinga ya awa doko andeti ngai da komia mutsu nga ya so lingyo ya ozika transport komi na arrêt na virage likolo après ozwi moto oyebisika moto moto tikanga na château de oyo kinzela ya Kibomango village so le bakotika yo wana nde okozwa siko adresse ya bien okotuna ka wana bakotika yo place le pango eza. OK merci. Bon toutefois logo ba numéro ezali makambo surtout ezali so muta komi na château d'eau wana bengi ko indiquer yeti place ya kokoma moni donc oza mbongo esila kama bele esila raté osombi mweloko etika la souvenir kotonga venir à lobby ya bana ya makambo belé donc yango yo momoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc momoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango yo awa osombi ocheka portail kaka esili bando tonga bomoni avenue eza bien pas d'érosion mutuka pe yango wana bomoni mutuka ekotaka mutuka yango wana ezokota. Merci beaucoup chers internautes et ndenge to prometaki bino wana to tuko lakisa bino direction ya munene oyo ya Lalu et to bandi siko kokota siko ba avenue et awa to koti première avenue na biso avenue Bwende et voilà merci to koti avenue Bwende voilà et voilà avenue Bwende merci beaucoup. Merci Nabino tout beaucoup à la biso. Donc première avenue na biso tozui avenue Bwende. Donc route na route principale pour l'axibino image jusqu'à tokomi ko pesa bino siko ba avenue siko. Voilà. Alors tous en avenue Bwende, première avenue toi tozui. Merci beaucoup. Et avenue Bwende, au quartier Bangu. Voilà. Automoni, centre de santé, Respadichel. Voilà. Merci. Aux hôpital Wana, au Botama Wana, Botama Mwana. Et donc voilà. Et avenue Bwende, et première avenue, au Koti. Ils sont venus Bwende et quartier Bangu. Mais qu'on rappelle bino, na début na no saki bino quartier Kunda, mais tu peux comprendre que Kunda zangambu, Bangu zangambu. Yango to travailler Bangu. Donc merci pour na bateau bazolanda biso vraiment attentivement.
nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambolye. Avenue Bouende, quartier Bango, et bon avenue, au monde pas na bino, sali commentaire, au monde pas na bino bengi, au monde pas ba voisin, ba koko na bino, ba noko, ba tata moi, au sali biso signe, vraiment. Deuxième avenue, voilà. Et merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, nos abonnés. Merci beaucoup, Nabino Toubozota la biso. Et merci beaucoup, Nabino Bolanaka biso attentivement. Merci Nabino Toubo Messana Kozana biso Bobenga biso Bokomela biso Bokomantaka. Merci Nabino Pe Bosenga ba demande ya ba quartier to ba commune Nabino et merci Nabino et ndenge tozo ba toujours et mission spéciale Pesali. On va venir Lissala. Chanteur non on va venir Lissala. Toujours quartier Bango. Donc il y a venir Lissala, toujours qui vient venir Bouende. Toujours bien venu Lissala. Voilà. Donc, on a venu Lissala et je faire découvrir Binona, na Bissomo, tout ça pour se faire découvrir à venir Lissala. Donc voilà, Lissala est en haut, à venir Lissala.
toujours na quartier Bangu. Quartier Bangu, na commune ya Ngaliema. Vraiment merci. À toi, na Tinel. Au Tinel. Au Tinel. Voilà. Et de l'équipe Tinel. Tout se continue. Toujours na venu Nisala. Merci, merci. Na papa Gaï, mon papa Gaï Aboma Soda, mon papa Gaï Kalamabi, Aboma Soda. Respect à toi, mon papa Gaï Kalamabi, Aboma Soda. Respect à toi, mon papa. Et papa Nabisu à tout le temps. Tango nyonso, Kazalaka Nabiso. Et respect aussi à vous. Maman Bijou Mabuta, hein, depuis Irlande. Maman Bijou Mabuta et maman de moi aussi. Molande Monene, Oyo Alandaga Mission, les artères de Kinshasa, la chaîne Naye, 3 Exa Production TV. Yesona Tali Mission Koti Lelote, en Liate. Fatal non, Lelo va tourner wapi Balaxini. To bengi bana delivo, to bengi bana Ngalema. Boya surtout na Tinel, donc boya ko découvrir et quartier na bino Bangu et na Delivo Mbinza Delivo bo découvrir quartier na bino Bangu l'axi bino venu la lutte auquel ngo tina suka bo moni érosion et tout nzela ndenge kabwane bukana et to bandit to zuli bino venu Bangu avenue Bwende. Avenue Bwende, toujours bino, tant que si ça avenue Bwende, to Katisiango, to Kudango, toujours bino, avenue Lisala. Merci, Nabatunyo Sobazo commenter. Oh, Nyo Sobazo Bengabiso. Un grand merci à vous, partout vos alliés, les États-Unis, Texas, Amérique, Canada, Suisse, Irlande, Europe. Europe mobimba wana ba France ba Belgique ba Belgique bongo na kati ya Belgique wana moni ba selele nzembe la mfumugi mbangu mokonza garde midinga na place à Bara toujours selele nzembe la mfumugi mbangu di balobi moninga ya Judikael Pumbu J3 de Bruxelles bana gimbangu na pesimi mbote belé depuis Belgique et na Irlande bongo to moni ba maman la biso Bijou Mabuta to moni ba papa Gaï Kalamabi voilà et bongo wapi na France to moni Patrick Bokolomba ya Bakolomba Mpela Mpela Patrick Bokolomba ya Bakolomba Mpela wana na kati ya France wana to peso ba mbote belé. To silisi avenue Lisala to zongi na direction na biso ya munene o to salela direction na biso ya munene to kitiawa to zongi na Lalu et to continuer to zola bino avenue oyo Elandi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. 3 ans à venir au côté pour l'axabino bisusu. Un grand merci à maman chérie, maman ya biso oyo encadre biso na émission oyo vraiment Boudjala. Voilà, Boudjala.
Donc voilà, aux avenues Boudjala. Avenue Boudjala. Et 3e avenue, Nabissa avenue Boudjala, Tolaxibino Bwende, Tolaxibino Lisala, Tolaxibino Tozana Boudjala. Voilà. Tozana Boudjala. Et merci Nabino tout bozota la biso bana Boudjala bana Bwende bana Lisala omoni pa Nabino omoni avenue omoni lupangu Nabino omoni avenue Nabino omoni pa mama Bokilo ba semeki na yo omoni pa master na yo moko bana ko yaka hein avant nous allons kiawa omoni pa ba chéri na yo mo bana ko betela batu ex na yo moko boy hein pa ba noko Nabino ba grande famille Nabino ba grand père Nabino vraiment sala biso sini yango elaksaka force na biso yango elaksaka vraiment force na biso na ndenge moko ya moke te. Merci Nabino Nyoso Bokenda Botika Biso 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans passés. Biso tozana ka pona ko laksa bino pona ko laksa bino ki sasa Botika kala et nebi ke bana délivrer bozola nanga et bana quartier Bangu bana quartier Bango baza wana bazotala to mona ba commentaire na bino to mona ba j'aime na bino to mona ba partage na bino to mona ba appel na bino to comprendre que bana quartier Bango ba se manifester baza bana délivrer bana lalu baza voilà to zoni la tinel voilà to la tinel merci beaucoup. Et merci à maman Marie chérie, maman chérie Marie, bonne guérison à toi et ma maman de moi. L'histoire comment nango perfectionné, ma gambo to boya kilobi, et comment autoriser, risquer comme comment nango perfectionné makambo toboya kilobi et comment autoriser masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci chers abonnés, merci chers internautes. Et tokomi na suka ya avenue Boudjala. Avenue Boudjala yango esuki awa croisement maternité. Croisement maternité avenue Boudjala. Voilà. Avenue Boudjala yango croisement maternité.
Voilà. Ma venue maternité, on a mon nom. Donc, heureusement maternité. Merci beaucoup, Nabino Bozo Talabiso. Merci beaucoup, Nabino Bozo Lanabiso. Donc, tu as travaillé, la direction minière, tu as travaillé. Lalou na avenue maternité. Lalou avenue maternité. Lalou avenue maternité sur quartier Bangou et commune de Ngaliema. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabino tout Bozo Talabiso, dans le quartier Bangou, manifestez-vous. Et on a tout yawa, tout zui, avenue Nabiso, wawa to koti, et tout annoncé bino combat venu, kala trotte. Merci Nabino tout, merci l'équipe technique Nyonso, et merci l'équipe technique Nyonso to tambola na bango na c'est à moi et to vivre na bango ba risque belé, to mona na bango makambo belé na nzela, et vraiment. Donc merci à Bino. Et donc au Tozu la 4e avenue et le 1er avenue Tozo qui c'était Bouende et le 2e avenue c'était Lissala et le 3e avenue Boudjala et le 4e avenue Yangoyo Makasila. Voilà. Avenue Makasila, toujours quartier Bango. Merci Nabino Toubana Makasila. Bana makasila nyonso bozo tala biso balobi aimer commenter tika prince oza vraiment na makasila oza vraiment na Bwende oza vraiment na Lisala oza vraiment na Budjelu et oza Djelu pardon oza vraiment na ya makasikila et vraiment et voilà, on salue Bissosine et Makassi et Wawa, on salue Bissosine. Donc c'est ça, Makassi là. Voilà. Merci et grand merci na Binotou Bozotala Bisso, Binotou Bolinara Bisso, Bosepelagana Bisso à travers cette émission et tout petit bino ba moté belé sous tout. Nabao ba se manifeste d'une manière soutien. Ah vraiment nzamba mona bino, nzamba pambola bino, wana na moni ba papa Gai. Hein, na moni ba Patrick Bokolomba bampela. De plus France Patrick Bokolomba bampela. Hein, na moni ba papa na biso pasteur Mosala Nzamba solo, pasteur Jean Didier Kunda depuis Texas. Notre papa, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Yepo mesana kota la biso, okota kate, obenga kate, babwaka kayo boete noza mulandi munene. Qui dit baté au 2025. Et ça l'a bien Hollande mission batangi kombo na yo. Et ça l'a bien au la télévision batangi kombo na yo. Et ça l'a bien. Et ça l'a bien. Et ça l'a bien batangi kombo moi sina. Ça l'a bien batangi komba famille na yo, komba bana na yo. Et ça l'a bien makasi batangi komba mobali na yo. Waouh! Et ça l'a bien makasi. Et ça l'a bien makasi. Merci. Et natiki bino et to découvrir car avenir perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kosala na bazele nyonso kasi ntango kaka elevation ye
Mokoni ko égorgé, nanya pesi permission. Otele melaki tribalisme lobby, lelo tiena simana yo Congo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo. Balinge kaka ki banditisme, pe bavi ya kuta dire. Merci, chers internautes, merci, Balandi Nyonso. Et bon, on a commis na souka ya venu na biso Makasila. Voilà. Avenue Makasila et Souki Awa. Merci na maître to de Toukine, Thierry Chako Mokoko. Maître to de Toukine, Thierry Chako Mokoko. Merci à toi. Et maître to de voilà. Pomato de Toukine, Omoshako, merci Nayo. Voilà, tu dis comment on a venu Makasila, tu silisi ango, tu zongi na Lalou, avenue Lalou, et tu as l'accabine suko, avenue Elandi, avenue Elandi Makasila. Donc, merci Nabinotu, merci Nabinotu Bozota Labiso, et merci Nabinotu Bolina Rabiso, Yom Total Rabiso. Nous avons fait une émission qui ça comportement benga biso. Tout na biso basala neni. Tout na biso na kokota na groupe na bino neni. Otikali fan na biso libela chaque émission batanga kombo na yo. Ah! Benga biso et ça biso bien. Merci. Awa tokoti avenue Mususu et totiki awa totiki Lalou. Tokopesa bino kombo ya avenue. Avenue Pumbu. Merci, tu es venu Makasila et tu es venu Pumbu. Bana Pumbu, manifestez-vous. Vous avez vraiment na Pumbu. On le baga toujours. Mon n'est pas na bino. Depuis que tu es venu tout. Depuis que tu es combien na Pumbu. Donc, vous avez moins un natif à côté. Voyagez au Kenya, au Bimal, autant des années. Mon n'est pas na bino. Salabiso signe. Tchana commentaire, benga biso, ne place biso de mon ara force ya émission, ne place biso de mon ara force ya rotambola na biso, ne place biso de mon ara force ya makambo tozo sala, biso de mon ara de force en bongo, ne place de mon ara force ya makambo tozo sala, force ya rotambola na biso ke koto to tambola ki, koto to sibla ki, te koto kuna be batu bazar. Ils étaient que tu as côté na bino, tu vas commenter, tu vas lobby, tu vas peindre, oh, tu vas d'ailleurs ton nez, tu vas libanda, tu vas rater ton nez. Mais que tous les 4 coins Congo et bana batuya ba natif wana bango tout bata libanda. Voilà. Donc tous en avenue Pumbu. Avenue Pumbu. Merci na maître Pomba, hein, maître Todé, Pomba et Toukine. Pomba Toukine, maître Todé Pomba Toukine, Omoshako, et grande salutation à toi et mon ande monene émission et te pesio ba salam belé et te pesio bino tout bolina rabiso et ba salam belé bolanda émission o bolanda inusa ndenge na belé la ndenge na beta kalisango na pesio bino ba mbote belé et bonne année la bino, ma meilleure VP l'équipe au quotidien février. Voilà, merci beaucoup. Et Nazwa lance appel. Na ba vrai fanatique na biso, o botala ka biso me bo rande ti ma bo banga pour benga biso te. Benga biso solo na biso. Ba ndo bo rappeler kombo na ça la bien. Vous avez une entreprise na yo, ou appel na ferme na yo. Wana logo no moko quelconque basa la promotion ya flat na yo, wana flat na yo to solo là. Toko solo là,
wana flat na yo ozana produit na yo moko boye benga biso to solo l'équipe ko kita wana il s'agit ba ça la publicité ba tiki yango na chaque émission avant émission banda publicité na yo leki avant émission si na 4 publicité na yo leki ya ligamba li solo muto kufa te ya ligamba li solo kaka mais ce que biso esa biso force pour le mambo tout ça là tout tambolara on a besoin de transport tout que na ba quartier mususu loin bisika to vandaka au bâtiment calculer mbongo bo dépenser mais non mais pourquoi tout ça l'émission pourquoi tout ça l'émission et les cabines botala bozala satisfait donc par là yango to senga na bino bat bozana ba produit bozana eloko balingi basela ngo marketing yaka na mwe pa na biso awa na 3 Exa Production TV et na émission na bino les artères de Kinshasa oye nango ezala ozana flat ozali bando tonga flat na ona king awa basela promotion batali banda batala ngo soki baye ba pasaka ba commande quoi ba réserver la bango pona ba réservation na bango benga biso to kito yebisi biso flat eza wapi to sali pib to yokani makamutu etikali sponsor ya émission ozana produit na yo ozana ba biloko no mo salaka ba kisi na yo moko salaka biso awa nyonso ezali produit tokoyamba yango mais na cadre tosala promotion eloko na yo yo pe na côté na yo retour na biso pe ezali esunga biso donc c'est ça hésiter toi ozana ferme na yo ozana ferme na ya basoso ya bangulu ya biloko nyonso ya makambo belé hein wana ba produit wana ba terrain na yo moko bote kaka ba mabele na yo moko bote kaka sala biso signe. Voilà, merci. Je suppose que nous en avons venu Pumbu, si quartier Bangou, et à la fin à l'émission, et à venir, nous avons reçu la bine soupe pour ça la commentaire, il y a souka pour la venir Pumbu. Voilà, merci chers internautes. Awa to komi na fin na suka ya veni Pumbu. Suka ya veni Pumbu yango yo tozongi awa na veni maternité de Tomati to Laksabino aveni Elandi aveni Pumbu. Mukwala. Voilà, avenue Mukwala. Oh, tous en avenue Mukwala. Merci Nabana Mukwala. Et Bana Mukwala. Merci beaucoup Nabana Mukwala. Manifestez-vous Bana Mukwala. Tika commentaire. Au monde pas nabino, au monde pas ba ex na yo. Famille, belle famille na yo. Au monde famille mobile na yo. Au monde famille ba koko na bino, lupangu na bino, grand-père koko. Salabiso signe. Au monde pas na bino peut pas se botter mais le coller là. Salabiso signe et au salabiso bien. Dans tous en avenir avenue Mukwala.
pesa yo moboyo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a pas trahi sans kotala nsima o yesoyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoliko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci beaucoup, chers internautes. Et bande connaissons balandi bozo landa biso, bozana biso toujours awa depuis début émission na biso kino tozoko bakaka et awa et tokomi na suka ya avenue na biso Mukwala. Avenue Mukwala tokomi na suka tozongi bongo na lalu et na lalu avenue na biso Mukwala yango esuki. Donc, mon pas na bino, sala biso sin benga tia commentaire et on est dans la force émission. Donc, merci beaucoup. Na bino tout botala biso. Merci beaucoup. Na bino nyonso botali biso pe bozolanda biso. Bongo avenue Mukwala et Sukiwaka. Avenue Mukwala et Sukiwala. Et avenue Elandi. Tozoni awa na lalu. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta dire.
Merci. To Koti, Totika venu Mukwala, avenue Mukwala Tikali, et to Koti venu Mususu, et l'année Mukwala, to annoncé bino encore Kalami Guitare, to pesa bino Kombo Nango, et merci beaucoup, Yabiso, hein, vraiment Yabiso Papa Pasteur, Didier Kunda. Depuis Texas. Voilà. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Et a venu Mawana. Mawana. Après, a venu Ruchulanda Mukwala. Et toujours venu Mawana. A venu Mawana. Voilà. A venu Mawana. Et na sali Constant Moko awa na Delivo et na quartier Oyo Bango. Bazan a plein de terrasses ambiance makasi ezalia. Na bazan mingi na ba terrasse ba katsa ba lupango. Bazan mingi na ba terrasse ba katsa ba lupango. Constant na sali na quartier Oyo. Na mapango ebele ezali ba terrasse na makati. Mapango ebele ezali ba terrasse ba bar na kati. Constant na sali. Donc merci beaucoup. Na bino tout bozo la danga ceux qui pesa bongo te et bon compter dire ngai mais ngana otambola to mona ngo longo na bino et na sali Constant va venir belé ils ont ba bar na ba terrasse na kati pardon ba parcelle ebele mapango ebele awa na quartier ils a ciblé le tout tourner ils ont ba terrasse na ba bar ebele ba kati mapango Toyebi mala mobisoko bankoye. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Évêque mon kona lobi tozongana lelo. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Mawana, manifestez-vous, commentez, likez, Chaliloba, Benga biso appel, Bana Mawana, et que ça la biso très gentil. Et là, tu peux comprendre que Bana Mawana peut Bazali. Et Netolo Baka toujours boye bi coutume na biso. Au moni yepo koti première photo à l'émission na biso. Ah, biso ezalaka. Au moni pas na bino, benyo tche commentaire. Ah, au sali message.
yango de force na biso. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Merci chers internautes. Nous sommes na suka ya avenue na biso Mawana. Avenue Mawana yango to bandaki yango na ngambu ya avenue Lalou, to yena ngoti na avenue Maternité, avenue Mawana esuki awa na quartier Bango. Voilà esuki awa. To keto zwa avenue Landi. Avenue des frères, yango oza mwana des frères, obotama na des frères, okoli na des frères, avenue des frères yango. Merci beaucoup na bino tout bozota la biso. Merci na abonné na biso, merci na ba fanatique, merci na partout dans le monde, hein, États-Unis, Amérique, Afrique, Asie. Avenue des frères, des frères, voilà. Avenue des frères, frère, avenue des frères, donc avenue des frères, yango oza mwana des frères, obotama na des frères, okoli na des frères, avenue des frères yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. Avenue des frères yango et oza mwana avenue botama okolawa omone pa na bino et tikela biso na commentaire benga biso lobela biso et osala biso bien to comprendre que ban avenue des frères pe bazali bazalaka d'existaka, voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup Nabino Tubo Talabiso. Merci Nababone Nabiso, merci Naba fanatique Nabiso, merci une équipe technique Mobimba, oh Totambola Nabango, Nasena Moyo, merci Nabino Nzamba Pambola Bino, et merci Nabino Pebotala Kabiso Nzamba Pambola Bino, merci Penabiso Moko. Nzambe papa mbola biso po tosungaka mabote ebele tosungaka bato ebele ayebi kisasa te e abotami na poto akoni na poto babetela eka lisolo mama na bango to tata na bango biso tata bana intel tobotama commune intel banini ayebi te. À travers cette émission, nous allons découvrir l'avenir, découvrir le quartier, la commune, découvrir les lieux publics, les lieux de stratégie. Donc, les lieux moraux, c'est que nous avons le délivre Mbinza. Et que nous avons partout dans l'exercice de délivre Mbinza. Nous avons le quartier Bango.
si avandi kimia mais ce que le luxe to faire découvrir bino que quartier bangu moko ezalaka des niveaux ezalaka des niveaux mais quartier bangu moko ezalaka wana commune Ngaliema pona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azana raison. Avenue des Frères Ndié et Bimi Lalouté. Voilà. Avenue des Frères et Bimi Lalouté. Voilà, chers internautes, Bomoni Ndenge, to coach Avenue des Frères, depuis Avenue Maternité, Chitokomi Awa, Avenue des Frères, et Bima Lalouté. Bima Lalouté, et Netozo Avenue Moko Awa, et Bimisa Bissoti Lalou. Voilà. Merci. Merci Nabino tout, Bozo Talabiso. Comment nango perfectionner Makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Avenue Tchopo, j'ai vu ça déjà. Tchopo, voilà. Aux Avenue Tchopo, Avenue Tchopo, donc après Avenue des Frères, Avenue Tchopo. Donc Avenue Tchopo, Bana Tchopo, Tchopo na bino yangoyo, Tchopo na bino yangoyo, Bana Tchopo, moni pa na bino, moni parcelle na bino, moni lupango na bino, au salibiso sini. Benga biso na muto hésitera ko benga biso hésitera pona nini? Obanga pona nini? To tia numéro wana pona bino. Benga biso, tuna biso mutuna. Remarque ezali, encouragement ezali ko encourager. Olingi pas soutenir biso, benga biso. otelemela kitribalisme lobi lelo tena nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Merci, to komi na suka ya Avenue Tchopo. Avenue Tchopo yango. To komi na suka ya Avenue Tchopo to bima sikoyo Lalou. Na Avenue Tchopo. Ndenge ya Lalou. Merci na bana Tchopo nyonso. Merci na bana Tchopo. Benga biso, commentez, aimez, et vous savez biso bien. Nous avons lancé toujours l'appel. Nous avons besoin de produits, nous avons besoin de marketing, de promotion. Benga biso, contactez biso. Vous avez besoin de l'Iban Namok, vous avez besoin de voilà.
Ah, toujours une avenue Lalou. Toujours une avenue Lalou. Automatique. Toujours une avenue Oyo. Et l'année avenue Chopo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci Nabana Lalou. Merci Nabana Chopo. Botali avenue Nabino. Bomoni, bo commenter, bo aimer. Et merci Naba Kinois. Merci Naba Congolais. Bana veni Kingangala, manifestez-vous, commentez, aimez, likez, tcha commentaire. Est-ce que nous tikela qui a venu na bino nengo était tikela venu na bino. Est-ce que ça était aux hommes là on la télévision? Avenue Kingangala. Merci, Baye Média, Baye Médical. Baye Médical. Voilà. Avenue Kingangala. Voilà. Kingangala. Merci, Bana Kingangala. Merci, Bana Avenue Kingangala. Et on est là toujours pour notre travail. On est là toujours pour notre Sarabino. Et pour l'avenir avenue Kingangala Nabino, ban avenue Kingangala, manifestez-vous, commentez, aimez, likez, tcha commentaire. Est-ce que nous tikela qui a venu Nabino nengo était tikela venu Nabino. Est-ce que ça était aux hommes là on la télévision? Ah benga biso tuna biso mutuna et ça la biso bien. Est-ce que était au tika quartier na yo? Et ça était aux hommes là on la télévision? On ne sait jamais, il y a des gens qui ont des botama, il y a des kolelia, il y a des gens qui ont des bien il y a des gens ah makindele na zalakawa tata fio tu vas à zalakawa ya kulumbe tu azalakawa donc est-ce que état au tikango et ça état aux hommes dans la télévision donc c'est ça c'est à vous maintenant yako yebisa biso na ba commentaire et na ba appel voilà ça peine le comment est compliqué yo na quartier na yo to na avenue na yo benga biso donc pesa yo ba information vraie et pour que vous allez informer l'histoire comment nango perfectionner makambo to boya kilobi tozala matanga mama na biso Ariette Voilà. Mama na biso Ariette Voilà. Voilà. Et totiki aveni Kingangala Mati. Ah toi on a venu collège. Totiki aveni Kingangala. Toza a ce qu'on a venu collège. Merci Nabana Mboka, merci na diaspora congolais, merci Nabino Nyonso et merci Bana Goma, Butembo, Sirou et te Pesuna Bambo Tebele, toujours on est en cœur avec vous. Bana Goma, toujours force à vous. Et Balobi Goma ne tombera jamais, toujours force à vous. Et Goma ne tombera jamais. Mboka Bangkok, Bansetre, Balobi Goma ne tombera jamais. Bana Goma. Tosengeli bino kimia ya Nzambe pe ya mboka et localiser bino.
lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bana veni collège et collège, bana veni collège, bokota bo se manifester, bana veni collège, omoni pa na bino, omoni lupango na bino, mona veni na bino et komela biso, benga biso, bana veni collège. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a pas trahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît. Église l'Arche du Saint-Esprit. Église l'Arche du Saint-Esprit. Voilà. Église un message délivré. Église message délivré. Voilà, to comme na souka ya veni collège, to bimi lalou. Merci na bino tout bozota la biso, omoni pa na bino benga, commenter, aimer, liker, bino tout bozola na biso. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Et to zonya na veni lalou et to tiko tika to silisi a veni collège, et a veni collège yango yo, et sili awa to zonyi na veni lalou direction na biso lalou, a veni collège yango yo, et sili awa, et sili. Voilà, merci beaucoup. Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba. Voilà, ndenge tolobaka toujours omoni pa na binote obengi biso tokozonga pona deuxième partie omoni lupango na binote omoni aveni na binote sala biso signe tokozonga pona deuxième partie balobi TV zangonga et isasa nyonso esilaka na mokolo moko te et totambolaka pe en pied na makolo et voilà toza pe batu donc tozalaka pe na compréhension. Donc, balobi moni pa na bino te et benga biso tokozonga
pour la deuxième partie de l'émission Lalou, Delivo et quartier Bangou sur la commune de Ngalema. Awa sikoyo ozana Delivo. Juste sikoyo. Ah, tu dis qu'on a route nationale Matadi. Ah, tu dis la route nationale. Route de Matadi. Route de Matadi. Merci beaucoup. Nabino Tubotala Gibiso. Émission Nabiso et Kominango Nasuka. Oezali dernière avenue au Tozo marché. Et là, je profite à saluer tous les téléspectateurs, tous les fidèles, tous les techniciens de cette chaîne, cette émission, tous les abonnés, et abonnés Nyonso, il y a 3 Exa Productions TV, dans l'émission Nabino les acteurs de Kinshasa. Et merci Nabino tout vos alakiwana, vos landi biso, vos commenter, vos aimer, vos partager. Merci Nabino pe vos bengi biso, pe bozo benga biso. Merci Nabino. Merci na yo pe zo ko hésiter pour benga biso. Loane etali. Na biso to zo Sabino ke numéro na biso to tchango wana na télévision pour na moto nyonso. O mutemo tout yo benga biso, benga biso. Olingo soutenir biso, be kaka numéro 1. Olingo sala biso cadeau kaka numéro 1. Olingo sponsoriser biso kaka numéro 1. Olingo to banda ko bwaka yo kaka numéro 1. Donc tous na numéro belete kaka 1. Donc bosenga nyonso kozala nango ya biso awa na chaîne oyo 3 Exa Production TV. Tona 4 émission oyo biso toko solola toko pesa yo réponse. Merci na batu nyonso batali biso na zozongela. Et là je commence à notre papa pasteur balobi nyonso bandaka na Nzambe et sukaka pe na Nzambe. Merci na Nzambe oyo a bateli biso. À toi la station Delivo. À toi la station Delivo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambanayo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. Merci Nabino Nyonso, Botali Biso. Merci Nabino Nyonso, Bolandi Biso. Et tout ça, SNEL Delivo. Waouh, Société nationale d'électricité et Delivo. Donc, tout ça, SNEL Delivo. Ah, tu as qui marché à Delivo. Ah, tu as qui marché. Waouh, qui marché à Delivo. Ils ont mis la commune en Ngalema. Ah, tu as qui marché à Delivo. Merci. Merci Nabino Nyonso. Nabino Nyonso. Oyo bolandi biso.
makambo mingi lolenge bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga. Dans le centre de récupération Bobokoli, awa pe toza na ba dispensaire na biso, le centre pédiatrique, voilà, Nasha. Si tomoni Institut Bobokoli, voilà, au Institut Bobokoli, yango ibana délivre boyebi yango, Institut Bobokoli yango wana, omoni eloko oyo mono tika oyebi, on se rappelé nango, osali biso signe. Et nous sommes là pour vous, Neto Lobarara. Et biso pesengo na biso, tango moni école na bino, omoni église, omoni avenue, omoni ndaku na bino, omoni quartier na bino, otikeli biso yango na commentaire, yango wana nde force na biso. Et tokomi na suka ya émission na biso. Tokomi na suka ya émission na biso, tobandaki na avenue direction ya Lalou. Toke na Lalou tina suka tolakisi bino ba érosion o ndenge bukana et toyo tobandi ko plakisa bino sko ba veni na quartier ya Bangu. To travailler ki lelo na quartier Bangu et to na quartier Bangu tolakisi bino ba veni ya quartier Bangu. Dans liboso ya paroisse Saint-Sacrement. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Merci Nabino Nyonso, merci. Numéro de téléphone ezawana, bobenga biso pona ba question, bobenga biso na ba appel makambo nyonso bwana ngo besoin to informer bino to kutani au prochain numéro. Bye na deliver bana ngaliema. Osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye. Okoni ko égorger na nyapesi permission. Otelemela ki tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo.